Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo ateki lika na ye pana moto, kasi sengona oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate, ba banso batelaka motema, ba yokisa makasoni soki mokete na bino banso, ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa leloto tombe na bino banso, bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tembe sili autaki bongo koponama meke na bayimboka pote akoba kosala mosala monene e azali kosala ezali bongo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o bayimboka baponaki meke penza mpo ete ye bandimie na lolingela ya kosala akoba kosala mosala na ntina yena esengo ezalaki makasi bipai na bipai ndenge bozali komona na bilili bolanda. Ebele abatuka tinanzela bazo sepela pona victoire ya président Fachi Beton. On biso toyebaki bien avant parce que le Seigneur l'avait révélé. Toyebaki que ekosala makaka boyinenge esalami. Oui, ebele basali na nzambe lokola biso batato la kipe na ndenge na bango balobaki ete élection ekozala te e bamoni Fachi te boyina boy. Mais basosolaka liloba na nzambe to lisakoli ete eza yango te na ndenge ezokokisama. Est-ce que élection ezalaki te? Ezalaki. Est-ce que Fachi alongi te? Alongi. Donc vous pouvez par là vous-même comprendre que ezalaki kaka bongo. Ya solo eza ya que nzambe lobaki afandisi bokonzi na ye na Congo mobimba pe bayini na ye bakolonga te. Yango wana omoni ba peuple bazo sepela biso moko tozo kumisa yawe nzambe oyo atalisaki biso makambo yango pe topesi ba peuple congolais merci tokokoba kosambela lisusu makasi po ete président Fachi akokisa atosa nzambe atikela ye ngwende ndenge moko asambelaki asengaki pardon atikela nzambe ngwende ekoyebana na ndenge ya botosi na ye ya nzambe azali koyebisa ye po ete ba projet oyo ye alati oyo ye amemi mpona Congo ekokisama. Na ngambu ya limete boyeba ete kuna nteke ezalaki makasi mingi penza bino moko bozali komona bolanda. Jamais. Moi je connais Fachi comme mon président. J'ai mon président. Je ne dois pas voter pour tout le monde mon origine. Non. Ici, on est chez les Fachi. Et pas... Fachi c'est vieil. Il est grand. Bandeko etonga na nzambe ile toma di Kristo na bokambami ya moto na nzambe piangulu bango basanganaki na lumingwa ya mbo ya mvula eye na etonga na bango na ntina na kopambo na nkolo na oyo nyonso asaleli bango na mvula iliki bana nzambe baiki meke kotalisa bolingo na bango epai na tata mote ya mokolo ezaki bongo mombo na nkolo piangulu oyo na malakisi pe na maloba maye atalisaki ete mvula oyo nzambe akani kosali bota na ye bulamu pe nzambe alingi afuta bayebanso basalelaka ye na bo elongo bani toyoka ye topesi libota na nzambe bino bandeko baye ozali kolanda biso na mosika message ya ntongo ya lelo dimanche 7 janvier 2024 elobi ete le chrétien et sa récompense en Christ. Le chrétien et sa récompense en Christ. Les amis,
message oyo toteli lelo mpona kotalisa ete mbula oyo ya 2024 mobimba ezali mbula ya récompense, mbula oyo yawe nzambe azali kofuta bamoko mpe bamosusu bayebaki kosalela ye mosala. Oyebaki kosalela nzambe mosala, yawe nzambe alakaki yo nini? Alakaki yo lobiko, alakaki yo kokangolama, alakaki yo mobembo mosala libala kobota soki nini oyo yawe nzambe alakaki na yo ikampiko mbula oyo oza na ntina ya kosimba yango. Me esengeli oyeba nzela oyo yawe nzambe abombeli bato lokola eloko ya sika oyo asaleli bango. Nzela ezali Yesu Kristo, ndenge moko ye moko atatoli ete je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ce que olandeli nzela oyo ezali Yesu Kristo oyo tobengi lisusu ete parole de Dieu selon Apocalypse chapitre 9 verset 13. okomona ete kati na nzela oyo okoyeba kobunga te ya yo nyonso oyo nkolo alakaki okosimba yango na maboko yango. totambola kati na Yesu, tosalela liloba na nzambe, tokobika maye nyonso yawe nzambe alakaki biso, tokosimba yango, tokomona yango kokokisama. Me tomoni mbutu na Kinshasa agitation pamba te bayebi koanile baélection ya bato mosusu, bandeko mosusu ya mibali pe ya basi bao bazalaki bakandida na députation tant nationale que provinciale, basiliki mpona bakombo na bango oyo seni abimisi ete bayebaki koyiba, bayebaki kobebisa biloko ya mosala, badeplasaki bamashine. Soki osali mabe te, kanda ya nini? Soki ezali erreur matérielle, kende osimba omona bango moko bato ya seni to kende na justice, bakoyeba kozongisa yo na droit na yo kosilika te. Seni asali nde mosala na ye, topesi seni longonya po biso nyonso toyebi ete utakala bamiyibi bazalaka. Soki yo oza moyibi te kosilika te, me bamiyibi bino bosilika te, bozwi nde récompense ya mosala oyo bino bosalaka na molili, bobebisaka komisaka bato ya lokumu, nzoka nde bozalaka na bino bato ya lokumu te. Alors lokola changement ezokota, papa Kadima seni mobimba bopambolama mobulu ezala te. Yo congolais biso nyonso tondima mosala oyo ezali kosalama na ekolo kime na mitema moko na moko afutama, olona mabe obuka mabe, olona bolamu obuka bolamu, tokeli boso bopambolami. Nani achaki tembe? Malgré la loi, j'entrerai en 2024 année de triomphe noko nangandi melanga que clôture, il y a 21 jours, il y a de prière, oyo wapi, ACK triomphe. Et yebaki bongo qu'organisé, et salemaki bongo na mobange yaveye, oyo, mokolo dimanche 31 décembre, oyo, nzamba zalaki au rendez-vous, pona koye ko visiter, banana ye, mpe, kobuka mibe kotu, oyo bachelaki bango, po bakota na 2024, te di. Noko! Ndimelanga que l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme de triomphe, le pasteur Emmanuel Lekelala, azalaki bongo na pointe, bipai wapi louange, adoration, peko kumi sankolo na balolenge tout, ezalaki awa, pona kweba bongo ko célébrer, année de triomphe 2024 esika oyo wapi, nzamba ko sala makambo ebele, na kati ya ACK triomphe, oyo zomi bongo na commune ya Masina. Okanisi esili, tanta, noko na ngandi belanga ke pona mbala ya liboso. Tomo na mosali na nzambe, après prière, abandi ko kabolela bandimi na yeba vivre, po bakende pe ko fete ko célébrer année asika kitoko malamu. Po, kuna na église na bino ezala kaka, bo pesa offrande du prophète, o Galate 6:6, kasi awa na ACK triomphe. Ezalaki bongo le contraire, bana na nzambe basepelaki na ndenga kusakana te. Ah, bongo yo mutokanisa ki 21 jours de prière avec année de triomphe malgré la loi j'entrerai en 2024 kosali matin na bana ACK triomphe abo mondenge kutu bakaboli bango biloko boye. Est-ce que pasteur landa lokolo
Non, non, papa Langa, Eza député mon côté, tous appellent la Lissoumi mon côté ou ailleurs. Eza premièrement église Triomphe, ACK Triomphe. Eza situé na Massi, na Sans Fil, na quartier 1, avenue Matankoum numéro 43. Donc, Nzamba Bateli Biso durant toute l'année. Siko lelo lokwa Nzamba Monisi Biso Lisusu Mobu ya Sika. Yango pasteur na biso sepela qui quand même tellement que Alia Kaye mon côté, c'est un homme bien. Nde sepela qui Alia vraiment na ba serviteur nyoso ba evraka, ba protocolaire, ba chantre, ba maman, ba sali donc presque ba département nyoso église. Bon nazo ça l'appelle kana ba pasteur batala o muninga sali ezo uta na bolingo. Donc soko za bolingo te atoza na ba millions oko sala ngote. Donc ba la taper souci la tape bolingo wana basala lokola mundinga sali po balobi na biso ya malamu to copier ya mabeto bwaka donc geste o mundinga sali ezate ke aza milliardaire non aza vraiment pene belete ezaka ke sengo bolingo ya romona bat bazo est vrai na église mais asali donc oh ce n'est pas pour la première fois il fait ça souvent il fait ça vraiment il mange avec les gens président Nzambe avec Pascal Mukuna merci biso papa et donc les fin de l'année na thème na biso tozaki nango pasteur tu ko développer malgré la loi j'entrerai quel que soit la loi ezalaki mais to côté 2024 donc minga ko le beza to pesi Nzambe merci parce qu'il y a batterie ba mabota na biso ba accident yaki ba makambo mabe yaki ba bitumba ba famille mais Nzambe toujours à côté biso 2024 ndeto pesi kaka merci donc pa wana mingi ezakaka bato ya biso nyonso bayebi adresse na biso tozobengisa mpe bino boya lisusu tozobanda service moko monene toyofelanaka te toujours tozokende à partir ya mercredi toza awa napesi merci ebele na pasteur na responsable Emmanuel Kalala nakumisi Nzambe parce que Nzambe aza bien tobandaki service à 21 jours lelo tozo ezaki clôture nango malgré la loi j'entrerai c'est-à-dire que lelo ezaki déjà toza les premiers les 31 oyo ezalaki vraiment esengo makasi nakumisaki Nzambe parce que Nzambe oyo bandaki na biso service oyo asisi na biso lelo malgré la loi j'entrerai bato bakoti na 2024 tomonaki comment Mephibosheth na le débat kaka roi David pesaki ba loi ke bokokota te bebo solo nyonso bakende na suka mboka bakovivre na ville te à cause ngolu à cause de grâce oh papa ne Jonathan asalaka Nzambe asali ke roi akanise lisusu roi akanisi pe atali eske na famille ya Jonathan famille ya Jonathan to omona su mutu moko te kokozala Nzambe azalaki ngolu baiki komona ke azalaki na lo débat ayi kokota na kati ya ndako ya roi aliaki na roi esika moko c'est-à-dire que mwana Nzambe nyonso asambelaki lelo azwaki ngolu akoti 2024 nenga akoti yango année oyo epesameli soki arataka na 2023 azwaka bolamu te amonaka mbongo te azwaka voyage te azwaka musala te na 2024 oyo kaka ndenge tokoti lelo le 1er janvier vine ezobonga déjà akomona bolamu partout akozala na Nzambe triomphe akolela te parce que Nzambe aseka azosala na bapapa na biso lelo bazosala na biso Emmanuel Kalala yango na bengi bato lisusu année oyo place bozali ozala libanda mboka ozala na Lukunga ozala na Muamba na Funa par-ci par-là yaka na seka triomphe Nzambe azosala bato bazobika bato bazomona loboko na Nzambe yo pe soko ye eza na veni Mantakoum numéro 43 yaka to luka Nzambe Nzambe akopambola yo nde biso awa na fin de l'année tosalaki mpe tokanisaki baveuve baorphelin basali na Nzambe bazwaki mwa quelque chose loso soso bake mpe kofete na lokumu na Nzambe Nzambe azosala na biso moke toza nango tozopartage na mutu nyonso yo mpo oza libanda soki okuta na problème oye na aseka triomphe Nzambe akobosana yo te boyebele tosalela Nzambe na Nzambe aseka
ekozala malamu. Merci beaucoup. Nga nazokumisa Nzambe parce que bakandidat nyonso bakendaki campagne babattre batamboli par-ci par-là, mais lobi ezalaki nde jour ya publication, mais toyoki bapublie président Félix, mais eza lokumu na Nzambe. Nzambe nde aponi ye andimi ke areconduire ye asala makambo bien na Congo. En tout cas, ngai nakumisi Nzambe nabisi peuple de Dieu, nabisi bato nyonso ba peuple congolais. En tout cas, tondima o Nzambe asali lokola Nzambe établi musali na ye. Président de la République aza musali na Nzambe lokola établi ye topese temps, topese chance. Nabisi peuple congolais nyonso bondima tokende tondima muto Nzambe aponi amema biso asala ba projet asala makanisi azaki nango asilisa yango ekozala bien. En tout cas na esengo makasi parce que tombé pe le 31 na fête toi na fête biso basali na Nzambe toujours sepela makasi na résultat na. Merci beaucoup. Aoza c'est ka triomphe, c'est-à-dire na ne oyo bana Nzambe ya triomphe, bana Nzambe nyonso baza zinga fe ba triompher bakanga makana na Nzambe basimba Nzambe triomphe. Nzambe obosa na bango te, Nzambe kosala na bango makambo minene na neo nde tokenda mutu nyonso abotaka te oyo azwaka musala te asalaka te aneo azokwa ako triompher na Nzambe triomphe. Merci beaucoup. Bientôt sur le marché du disque, pour la consommation, naba oyo balingaka la bonne musique, surtout pour na okumi sankolo, assurance, ezali bongo titre et album oyo wapi, moyembi nankolo, ezali ndombe, ayeba kibongo ko présenter mikolo uti koleka grâce ya Madjabu Gospel oyo ezali ko produire ye et salema kibongo na kati dans sa présence ministry église ya pasteur Mike Kalambai oyo ezwami bongo sur croisement Wileri na avenue Kalembelembe na commune ya Kinshasa. Noko nangandi melanga que avec 6 titres mokoka assurance ezali bongo koya pona ko édifier bana na Nzambe oyo bazalaka toujours na souci ya ko adorer pe ko kumisa nkolo na kati ya loyembo esalema kibongo na présence ya basali na Nzambe bele ya nguya lokola pasteur Mike Kalambai tomonaki présence ya adorateur Paul Bakenda bakisa lisusu na batei ya nguya ebele pe ba chevalier de plume bazalaki wana pona kotuna ba question ya ndenge na ndenge. Pourquoi Mosali na Nzambe ezali ndombe ayebaki bongo ko choisir titre ya assurance pona kopesa ngo na album na ye. Noko ambiance ezalaki ya deux fois te Madjabu Gospel azali ko continuer na ba production ya ba artiste ya ndenge na ndenge ezali ndombe akoti na liste parmi batu oyo Madjabu Gospel akoyeba bongo ko produire album kala mingi te kasi boyeba que quelques chansons ebetamaki kitoko bana na Nzambe oyo bazalaki awa bamemamaki na molimo mosantu po album assurance ezali deja kotelisa cœur na kati na yango mututu oyo azali vrai adorateur ako se retrouver kitoko boye ndezalaka. L'album comporte 10 titres et l'état d'esprit de cet album c'est dû à mon histoire, c'est dû à ma vie et à un moment j'étais à un pas de la mort, si je dois le dire dans cette direction. J'étais à un pas de la mort, j'étais complètement perdu. Mais en ce moment-là, le Seigneur m'est apparu. Et je ne vais pas entrer dans le détail. En ce moment-là, le Seigneur m'est apparu. J'ai vu le Seigneur me dire que Esaïe, tu ne mourras pas. Je suis ton assurance. Et rapidement, je me suis vu dans le verset Proverbe 3, le verset 26, qui dit « Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. » C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'appeler cet album Mon Assurance et d'avoir Christ comme mon assurance. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui fait que Madjabu, on a commencé par une compétition et puis après on a eu 4 gagnants et Esaïe aujourd'hui
a eu la chance de sortir avant. Bon, moi, je ne dirais même pas que c'est une chance de sortir avant, mais c'était par rapport à notre planification. C'est vrai, lorsqu'on planifie quelque chose, il peut y avoir de modifications à programme, de certains programmes, mais tout ce temps ici que ça a pris pour que les gagnants de Madjabou Talent ne sortent pas encore, c'est parce que il fallait qu'ils entrent au studio, travailler sur leurs chansons et se rassurer que les projets soient un projet qui est présentable, c'est rassurer que le projet soit un projet, je peux dire, consommable. Parce que lorsque vous prenez un artiste aujourd'hui qui sort d'une compétition, certains pour eux peuvent être des auteurs, compositeurs, d'autres qui peuvent être que des compositeurs, d'autres qui s'arrêtent au niveau des auteurs par exemple, et d'autres peut-être pour qui il faut faire tout ce travail-là. Alors ça c'est le travail que le public ne voit pas, raison pour laquelle certains d'entre eux ont été coachés, entraînés, et au moment où nous avons vu qu'il fallait les lancer, c'est en ce moment-là que on a mis toute la machine en marche. Et sans trop traîner là-dessus, vous allez voir que d'ici peu, vous allez voir les gagnants de Madjabou. Déjà, ils ont déjà commencé, même parmi les 4. Si vous nous suivez, vous allez voir qu'il y a Manassé, c'est vrai qu'il a lancé un single, mais là, on a lancé un autre album qui va sortir. Et dans quelques jours, en tout cas, pour pas longtemps, vous allez voir les autres albums des gagnants. Et s'il faut revenir sur le frère Esaïe, c'est parmi les artistes Madjabou. Bon, j'aimerais le dire un peu en lingala. Il y a Tongo, s'il faut le dire ainsi. Ça veut dire Baza, parmi les premiers lots de Madjabou à être signés. Et ce qui fait que pour son projet, c'est vrai d'ailleurs, moi je dirais, il a été très patient, dans le même lot que le frère Gamaliel, qui est là. Avant même la compétition, ils ont été signés. Et tout ce temps ici que ça a pris, bon, ils étaient aussi à un moment prière, mais on voyait également par rapport à notre planning pour qu'elle puisse sortir, parce que après cet album, il y a un autre, il y a un autre et un autre, d'autres albums qui viendront. Et le directeur technique aussi de Madjabou Gospel, ils vont avancer pour dédier. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour. C'est comme si on était triste, alors que la raison qui nous réunit ce soir ne nous donne pas vraiment d'être triste. C'est une fête, c'est un grand jour où nous voyons un rêve se réaliser. Je crois que ça devrait en réalité être un sujet de joie. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va? Quelqu'un peut comme ça balancer sa main pour la gloire de Jésus? moto na nzambe François Mutombo oyo mingi tobesana kobenga voici l'homme elongo na bana ya lisanga azali bongo mobateli mpate bango mpe batikalaki nsima te bazalaki na butu mobimba ya mabundeli na ntina na kotika mobu ya sika na maboko na nkolo esika ya kotia lokolo ezalaki te pamba te bana na nzambe bayaki meke babuyaki pongi pona koya kozongisa lokumu mpe nkembo epa na tata na butu oyo babengi butu ya bokeseni tolanda. S'il vous plaît, je voulais que tu comprennes. Prière, Seigneur, ton salanini, ton comme toi atterrir. Il est dans monsieur Fini. Dans une minute, ils vont atterrir. Vous dites que ta prophétie.
étant la dimension de mon héritage, nde malakisi oyo mosakoli Gary Kenge mokameli sangana nzambe les ambassadeurs pour Christ APC na mokuse ayebaki bongo kolesa libota na nkolo ya etonga e azali mobateli mpate na kombo ya les ambassadeurs pour Christ tope APC na mokuse tona na bongo mote ya mokolo moto na nzambe Gary Kenge de l'année atako bongo yango ezotalisa biso lisakoli ya mvula oyo étant la dimension de mon héritage. Poussa et matissa et pimelo ya libula na ngai. C'est le premier son que tu entends en ce premier dimanche de l'an 2024. Wana oyula ya liboso yoki na yenga liboso ya mvula oya sika. Et la question que je te demande suivant. Qu'est-ce qui se passe en toi alors que tu vois ça, alors que tu entends ça, étant la dimension de mon héritage? Qu'est-ce que tu es en train de te dire en toi-même? Qu'est-ce que tu as résolu de faire dans ton cœur pour cette année? Quelles sont les décisions importantes que tu as prises? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de te dire? Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 2. Ou les psaumes royaux. Les psaumes messianiques sont parmi les groupes de psaumes qui annoncent prophétiquement l'œuvre et la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si les auteurs qui les ont écrits par rapport à leur époque, ils étaient en train d'annoncer, je te dis, le temps de fils a sonné. Le temps où Dieu doit glorifier le fils a sonné. Le temps où Dieu doit rétablir toutes choses dans la vie de ses fils a sonné. Le temps où les fils doivent manifester la gloire de Dieu a sonné. Amen. Amen. Donc, le verset 8e, il est dit: demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Dans ce verbe demande-moi, il y a deux mots hébreux très importants. Nous sommes appelés à retenir. Donc quand nous parlions de la possession, il y a un mot que nous avons retenu, c'était quel verbe? Yarash. Et ce matin, je vous parle de Shahal. S-H-A-A-L. Shahal. Retenez cela. Shahal. 2023, c'était Yarash. Maintenant, il y a Shahal.
Ça y est, comme il est en il y a Charles. Charles Mimemi. Mais nous allons retenir Charles Mimemi. Charles Mimemi. Charles Mimemi. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Mettez les colos à beaucoup de place. Charles traduit en hébreu par demande-moi. Demande-le-moi. Tu peux rencontrer ton frère. Tu lui dis tout simplement ceci. Nicolo vraiment Charles. Amen. 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 Charles. Ok? Amen. Demande-moi. Demande-le-moi. Amen. Amen. Olivier pona ko pesanga maloba me yambona ya nona mituna na yo nalingi kotombela mobu malamu na libota bana nzambe nyonso oyo bazolanda biso. C'est vrai que mvuleleki tokutaina mikakatano ya ndenge na ndenge me nzambe na mawana ye asepeli kopesa biso mvula asika tika ete nzambe oyo tobandi na ye mobu oyo akoba na biso pe asisa mobu oyo longo na biso. Nzambe azali yano ya mikumba pe ya mikakatano na biso. Nzambe abatela ekolo Kongo mboka kitoko oyo apesa biso. Na otali kambo ya RC to pe église ya bolamoki ya mboka na biso. Nazaki décision kolobela ngo lisusu te pamba te ezosala soni. Et comme le cola, même si ça va choquer certaines personnes, mais bandi mabongo et comme le cola théâtre de chez nous et ma confession religieuse mais sous bazala peine ba problème mais tout monde en ndenge zo sale maboité nga le cola moi nzambe na bana comprendre que les gens sont en train de se battre non pour notre intérêt à royaume, non pour notre intérêt à tata na biso za na likolo. Ils ont pour intérêt égoïste, il y a bango moko, souci à diriger, souci à gouverner, ndenge zala kati na mokili et kotipe na église. Voilà pourquoi depuis un certain temps, nazo elikambotali Jésus coopérant à côté de l'église. Soit bi Jésus coopéré zali yeso ya kufela kibiso te nekoluso. Yeso ya kite o ami bonza kite pona biso mais Jésus coopérant azongela musana nzambe loko nzamba benga ki osala yango malamu makambo ya RC wana nazomona Yesu tokuta lola te to pour okuta lola te pozali archevêque président to archevêque nani to nani nzamba zali impressionné na ba titre wana te. Donc mambo ya RC ndeko Olivier na sepelité otunanga mituna pamba yuto la soni tala balanga Jésus bimi pa bato nzambe na ba média rundimate et comme pena bitumba ya nzoto Yesu sa molimo te bato zo bunda kaka pona positionnement na bango et RC mawana moto oyo atelaka moto mawana oyo ateki lika na ye pa na moto kasi sengo na oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate ba banso batelaka motema bayokisa makasoni soki mokete na bino banso babozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa lelo to tombe na bino banso